remercier, tous les remercier bien mingi ba bon message pour la émission du sur www.zoommail.com. Donc si bien ngote pour être vous allez comporter toujours confiance na émission na bino on vous allez landa les lots pour meli bino basango pour vous landa na mukolo ya lelo et pour bino te boza la kabisi pour vendre boyo kanini pour meli bino pour être biso vous allez site oyo tous allez kozoma information na source on a ko informer bino pe toujours à partir pour ya monter pe to ko yinsa bino ba makambo ndenge ezali komikana ndenge ya vérité yango yete to sengi na bino bino ba vous allez comporter confiance na bino na www.zoommail.com vous allez kabisi pour vendre dina moment oyo bokozwa basango na bino vous allez causer bandeko babolingo mbotela bino baye bomisa kolanda chaîne biso ya www.zoommail.com bandeko babolingo kaka ndenge toyebisaka bino ete mboka na biso ezali kotambola na ndenge ete pepe kongole nyonso tu akanisaka utakala oyo ezalaka bareve na biso tozalaka kokanisa lelo makambo nyonso tu ekomi kotambola ndenge nzambe alingaki vraiment tozali na esengo mingi tozali koremercier ndeko na biso kongole na nkombo ya Shiko Kamate ndeko Shiko Kamate merci mingi mpona video oyo ya lerais outi kotiela biso pe outi komona yango na ndela ya Facebook ezali esengo mingi komona lerais ndenge ya ningisi commune ya Matete pe ya ningisi Congo na ndenge ete bato amoni ete ya solo misala oyo lerais Joseph Kabila asali esengelaki ete ye mpenza akwea na Congo po ete ye nde azala mokonzi oyo akoki kozala na susi ya pepe tozali komona ntango nyonso ndenge azali na susi ya pepe bandeko wana ezali kutu likambo ya kowangana te bandeko ata bozali koloba atako bozali koloba kofinga koloba ndenge makambo ndenge na ndenge me wana nyonso toyebi ete ezali soni nde moto ezali kosala bino po ete bozali na question bozali ata na réponse moko te sur 10 ya kopesa biso po soki totuli bino na tandeza oyo bosalaki bino botiki nini bozali na réponse te yango ezali kosala bino soni mpe bozali kozanga maloba nini bokokoloba yango tozali kondima lerais tala mboka na biso ndenge ekomi kochange bandeko babolingo bamosusu bazali kofinga ndeko na biso Shiko Kamate balobi ete ye azali moto oyo basi bapesi ye mwa ba 10 kaka na te bozela si basaisir CPI po ete bakanga Joseph Kabila bandeko babolingo jusqu'à présent bakongolais bazali koreve jusqu'à présent bakongolais bazali koreve po bazali koyeba kaka réalité ya mboka na bango te bandeko yango tozali nde komituna oyo bazali kodiscute mpona likambo ya Congo est bazali mpenza bavrai congolais ou bien bazali bapaya po ete tolobaki yango malamu ete ezali na bato mosusu mpe oyo bazalaki na bango ete bato oyo bazali koyaka kotya loyenge mais soki olandeli bazali na bango bangolais nde bazali koprofite kaka mpona kofinga mpe mpona koloba bakoti na lingomba ya bana oyo bazalaki bana ya na ntango ya deuxième république bandeko babolingo tokoyebisa bino ete na kati na Congo makambo ekomi kosalama wana ekomi mpenza magie bandeko babolingo wana ezali lisusu likambo ete ndenge ezalaka ete tozali koyoka yango kaka na ntango ya deuxième république oyo bakosalela bino pont bozeli bomoni eloko te oyo bakosalela bino banzela bozeli eloko te oyo bakobongisa banzela po ete biloko eutaka na Bazaire ekotaka na Kinshasa bozeli eloko te mais sikoyo tozali koyebisa bino bandeko babolingo bandeko nzambe na nguya nzambe na bokasi bonso asali mpona mboka na biso Congo po ete makambo biso lelo tokomi komona balinga te wana ezali réalité yango tozali koloba télévision na radio ezali ndenge moko te différence ezali ya makasi oyo ete ntango ya liboso avant ete linga na facile ebarekolaka biso baréalité tozalaki na système ya baradio oyo ete mutu ya ye abandi koyebisa bino na Congo kuna boye na Congo boye lokola mpe tozalaki na bapreuve te tozala kondima oyo nyonso azali koloba yango ete ntango toyei komona na babilili tomoni sikoyo baréalité yo koloba mwana ya bato Joseph Kabila bazali kokosela ye makambo botela makambo lerais azali kosala makambo oyo ata yo bino moko bakongolais misusu ata bazali kosala bazali koloba soni mpona kondima me na kobombana bazali koloba ete bravo lerais na biloko ozali kosala ndeko Shiko Kamate kobanga te ya tete bato bazali kofinga yo mpona koloba ete osili kozala corrompi kobanga te kozala na yo na bainquiétude te po mo wana ya corrompi ndeko na biso Shiko Kamate ebimi kaka epai na yo te po ete corruption na ntango ya deuxième république nde eloko ezalaki kosala succès ya kosakana te ezalaki ntango oza komona kaka bakonzi ya Congo corruption na corruption alors lelo eloko nini bango bakoya kobimisa baloba ete corruption babana koloba makambo baza koapprendre biso rien oyo ezali kaka babiloko oyo ya bango moko ya deuxième république nde bazali kolinga kobwakela bato ya lelo mpona nini balingi tokumisa lerais te makambo ezali komonana tolobaki yango bien biso bato Zoom mil tolobaki yango bien ete soki biso tometi kotombola mongongo te biso moko bakongole mpona koloba mpona misala kitoko oyo lerais azali kosala na Congo tokeba po ete bato oyo ya bamobutiste oyo tolobi ete bazalaka na système ya intermisoga bakoki mpe koloba lelo ke misala oyo Joseph Kabila asali na Congo ezali ete Mobutu atikaki yango ete esengeli biso fo totombola mongongo toganga avant ete diabulu akanga biso mingongo oyo bango bazali na système ya intermisoga moto azali lelo koyeba botoli yango na miso makasi bato bazali kotala mais moto abotoli na lobi ete eloko wana mpe ezali ya ye yango ete tozali koloba ete bandeko congolais tolinga lisusu te tozonga kaka na bamakanisi tozalaki na yango na moma ya époque ya Zaire moyibi epai lokuta epai lelo bakongolais nyonso tu na poto ya valeur eza te po ete lokuta wa deuxième république elaki bakongolais tozali sérieux lelo na poto oza koloba makambo na yo me bikolo mosusu azotalaka wana ekolo nini zairoi komeka te ndeko donc basi bayeba congolais koleka boye okomona kaka yena badossier na ya bandi koloba makambo soki ntango batumika wana ekolo nini mingi balobaka congolais te balobaka zairoi nekotika donc basi bayeba
na bakongolais oyo ya sérieux tokoma confondu na ndenge lisusu baye sukozwa su bato ya deuxième république bana ya bato ya deuxième république oyo baye awa balingi koapprendre te eloko moko te bazalaka na système ya baloyenge bazokanisaka ndenge babanda koyiba bambongo ya kesi ya leta na ntango ya deuxième république oyo nangona bakota kosala basuccès lelo mbongo eza lisusu te bakomi kokendela banganda kuna na belgique kolobaka n'importe quoi kosalaka makambo n'importe quoi bango mpe mutu bazokisa lisusu bakongolais awa soni na poto ya kosakana te yango na tozali koloba mbanga finga na bino oyo bozali koloba toza komona yango ezala tina te mpo lelo bato bazali koloba mabe mpo ya lerais misala ezali komonana ndeko shiko okamata auti kotia baimage kaka bino moko ale epe donc okoma neti bato moko soki batia baimage ya lerais ndenge azali kosala mpona bongo mitema na bino komi kobeta okomi kokomaruma n'importe quoi mpona kolakisa ete lerais azali mpenza mutu oyo azali mutu oyo aza kolengisa ndenge eloba bamusicien ya biso ya congo libala na molili oyo akota aiseke zuye yango wana ntango elokade soki joseph abila batie elongi na ye to bapesi bacommentaire na ye na ndenge malamu okomona kaka bato bakomi mikusa komi kosala bato mpo ete baloba n'importe quoi nani yango ayebi te ke lerais ba makambo kitoko azali kosala na congo bandeko babolingo donc bino congolais nyonso soki alobi kaka bolamu mpona lerais ekomi kaka oyo bapesi ye mwa 10 dollars oyo bapesi ye mwa 20 dollars ata kutu bongo te soki bapesi mpe 10 dollars bapesi 20 dollars na ntango mobutu azalaki bandeko kopesa bino bamilio moko tosele bapropagande wana nde ezalaki bien mais sikoyo soki kabila kabeli bapeuple na ye mabe eza wapi soki kabila alobi lelo ke non bacongolais bana congo bazali bapeuple na ngai il faut bazwa ata mwa quelque chose apesi na bapeuple congolais mabe ezali wapi parce que na ntango ya ruti ya mobutu tozoloba yango bie tokozongela ntango mobutu babinelai mobutu bakwei na se basali mobutu neti nzambe mais mobutu amonisi bango kimona meso eloko emonani te mbongo ya mobutu ezalaki kaka mbongo oyo tala bakuti mbongo ya mobutu te mbongo ya peuple mobutu aki mayele mingi mbongo ya peuple congolais kaka oyo ezalaki ya peuple congolais mobutu azozwa yango azwa kozongisela yango kaka bino bolobi nini mobutu malamu azokabela biso bambongo te mobutu akabela mutu mbongo te mobutu abandaki kozwa mbongo oyo ya bapeuple oyo toaki bafonctionnaire bazalaki mpeye banene na bane kaka mbongo na bino wana ya bapeuple yango abandaki kozwa yango azopesa bino bolobi mobutu mutu malamu akabaka non mobutu mutu malamu akabaka te ezalaki mbongo na bino moko ya bapeuple yango naza kozongisela bino parce que soki mobutu azalaki mutu akabaka tolingai tomona na nasali misala kitoko ndenge lerais azosala lelo ata soki bambongo wana azwaki yango aza kopesa bapeuple tolingai toloba mobutu mpenza asalaki quand même mais bapeuple mpe akanisaki bapeuple apesi bango mais mutu tozali komona azali kosala mosala lerais oyo ezali komonana ata kutu balobi mwana abotami lelo ntango aza kobotama mbala moko ntango aza kotala kaka boye mbala moko aza komona ete kongo ezali kosalama mpe kotongama tokondimana te mpona nini bino bolingi biso totombola mongongo te toloba te pourquoi biso il faut totombola mongongo mpe toloba okili eyoka mpo toloba po parce que bata ebele oyo tozelaka baévénement ya boye bandeko bapromese ndenge wana tozwa lelo bakosalela bino mpe ya matete lelo bakosala nzela kingasani lelo bakosala boye eloko te alors lelo mpona nini totombola mongongo te tosepela ekoma kaka biso bakongole lelo tokokokende neti na bamboka okomona okende neti na mboka neti ya angola okomona okoma meme koaprecie angola kitoko ya banini okende na bamboka mosusu neti bazambi zambi kitoko ya banini mais pourquoi pas bana biso moko mpe lelo tobanda kosepela bamisala oyo ezali kosalama bandeko yango wana tolobaki ete bandeko babolingo bapeuple congolais biso jamais tokoki kolinga lisusu tozala na baindifférence na kati na makambo kitoko ezali kosalama na mboka na biso il faut totombola mongongo toloba yango wana na ntango oyo bapeuple congolais tokolemba te tokotalisa bino sikoyo mosala kitoko oyo lerais azali kosala na kati na congo ndenge nini lerais azali kobongisa mboka ndenge nini lerais population na congo elingi ye ndenge nini lerais azali président oyo azali kokontinue mandat na ye na 2011 wana mpenza esi eyebani nango donc ndenge tozali koloba ete match ezali deja ya kobemba na congo donc match deja eza ya kobemba donc na minute oyo bakongolais nyonso tu okoleka place nyonso oza kotina na congolais nyonso biso tomoni kaka joseph kabila tukanga mpenza na kovote joseph kabila anga mpenza boye mpona nini bamoni misala ya kitoko lelo bato mingi na congo bakomi kaka loba tolingaka tosala erreur soki tovotaka jean pierre bemba tolingaka tosala erreur soki vraiment tozongisaka tovotaka motu lokola jean pierre bemba yango wana nzambe ayokeli biso mawa prison wana aza na prison na bandeko eza nango prison ya bato ya mokili nde bomona te nzambe nde yeboko mutatie place wana bato bazokanisa kaka ndo bakangi non azali kofuta masumu na ye na demi-tour oyo abetaki na kote ya centrafrique mpona loposo ya mbongo koluka ete ya multiplie mbongo olobi ete ozali na mbongo me okendeki na centrafrique mpo soso oluka lisusu multiplie mbongo business omoni business place ememi ye yango wana tozali koloba ntango oyo il faut toloba totombola mbongo na ntango ya mobutu banyongi biso babeti biso mafimbo mpo nini motu nyonso il faut tombola mbongo na bakombo ya mobutu pourquoi babiso na koloba kombo ya joseph kabila oyo kutu bazali kopose biso te oyo kutu bazali koloba na biso teke obi soda telemi na fimbo bazali koloba kombo ya kabila non liberté toza komona makambo ndenge ezali kosalama okoma totombola mbongo na bakombo na ye mokonzi oyo tozelaka mokonzi oyo ayeli biso makambo bapromese mpa bapamba te me azali nde mosala esalami nsima ye alobi voilà
tolobaki yango ete Joseph Kabila azali phénomène azali moto oyo tozalaki banda kala nzambe atindela biso ye yango wana po toloba mingi te totia sikoyo na bilili bomona ndenge Joseph Kabila aza koningisa Kongo ntango nyonso image oyo ndeko na biso Chiko Kamate atiaki biso na Facebook mpe epesi mitema bololo na bakombata mpe na bato oyo bazali kobenga ete basuiveur ya baopposant congolais oyo bamesana ntango nyonso koloba n'importe quoi basili kosala baréaction mpe basili koatake meme ndeko Chiko Kamate mais tolobaki ete ata bango balobi ata barai biso tokolimba te mpona kotombola mongongo mpona Joseph Kabila le rise mpo nini toloba te bandeko botika toloba botika toganga botika tosepela po ete 32 ans tozelaka mingi bandeko soki lelo nzambe akoki biso mawa pourkoi bato kotombola mongongo po toloba ya wana botala surprise ya le rise ebongisa tokontinue bamission na biso tolada